L'histoire du journal de Kina TV, stylo magique. Naba université à Kinshasa. On a besoin de tangate. Ce qui va pesio ka stylo wana, isa ba membre ya ba science kit, ba kenda ko visiter, ba ndeko na biso na ba université à Kinshasa pour na ko proposer bango ba différentes kits sur bango ba ko simba en tant que étudiant. Ce qui va pesio stylo magique, aux a besoin de tangate. Ozaka na besoin kosala nini ya kokoma kaka ya ume komemelo intelligence komemelo nyonso bolanda suite à bato bazwaka stylo magique et suki laka bango ape na vie bolanda histoire isolo Bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, la femme à plusieurs casquettes depuis la Suède, Bago Koku, Naba abonné nyonso partout dans le monde ici, Kabozali, bienvenue dans un nouveau abonné, sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, et un grand merci, notre sponsor officiel, Yadi Kina TV, mon vieux Benz, la montre kata, le 4x4, double pression en Suède, yo yangwana. Donc, il y a un qui pas pour l'ami. Donc, quand ils ont vivre, merci, Nzamba Pambola yo. Bana ya Congo, bana ya Afrique. Bouyo Kalisolo. Les soleils, les ali stylo magique. Bic magique. Ndeko apesi les soleils en Afrique du Sud. Abibenga ngaka papi, mais on peut sa combo ya mbokate. La championne, tous allez à l'université na Kinshasa. Donc, ils ont ceux qui n'ont pas pesa n'était exemple, on était bata témoin de Jéhovah batambolaka. Toza qui visite ya secte moko boye o yebani na Congo na biso pe na mokili et ko visiter biso na université na biso s'il vous plaît la championne basali nini ba meri ko talisa ba jeune qu'est-ce que bango ba ko sala nini ko offrir ba jeune pona ko zala mutu munene ko zala mayele et tout donc ba pesa ki ba carte na bango ya visite ba to ba kende ko sala ni ko kende kuta na bango donc tant qu'étudiant bande ko sani ko proposer stylo magique ezali ba ko remettre au stylo moko boye yo o bandosation na besoin ko sala ni ya ko réviser ba matière ti donc sur ozana interro ozana examen ou bien te soko lingo défendre donc yango ko zala na pona ko sala nini pona ko sunga yo après yo tango kosala nini omona ki ozima la mo travail malamu yo ndo kendo kuluka bango pona okendo koza musala et tout la championne ngai na opeso le solo na kota kate po mama ande ko beta sete babilo kwana et tout mais moi na papa leki na biso vraiment lobi kete nga mama na nga za konyokwama na lingi na nga kubanila ba nete ba nini te nazotanga vraiment tonton alobi bazalaki na médecine. Donc, bino mo boye bi médecine ezali donc eza kwa ngana klika boté donc eza esengaka makambo ebele ba vraiment sacrifice mo ebele ndeko na ye mwana papa leki na lobi kete ngai natangaka na sala rapé po mama na ngambongo na ye moko ezokoka ko futela ngai classe te na ba syllabis makambo ebele donc pona ko sala ka ba matière à tout moment nazala presque na retard et puis na lingi te ko bandela bane et tout donc quoi ba pesa ki boye il faut que to kendo sala to kendo luka bango la championne na oyebisa yo naza mwana mkiete naza na se 45 ans donc pona lobaki AGCI et poussani na fani na Afrique du Sud nazo pesa oli solo eleka na mboka na biso bandeko ndeko na ngai mwana papa leki na baninga musu bakendaki ko luka bato wana o bayaki ko tala biso ko rendre biso visite na université bakendaki on a compris que ba pesaka bango ba stylo o bande ko senga donc baninga ba comment ko travailler malam la championne baninga ba comment ko travailler malam na stylo magique wana tuna kan de kona lobi et fonctionnera ndenya lobi moni stylo magique et fonctionnera moni lepso nde na o sala interrobo na mona ba réponse ezo circuler lokwa baza ko rebobiner boyebi ko rebobiner non donc ezo leka mutu na mutu
Donc ba réponse ce que vous comme par exemple ezala nini oyo corps humain ezala nini nyonso tout. Donc mutazo mona réponse na nini na ye na mind na ye. Donc il suffit kaka nga miso a mona ngo ezo circuler ba réponse ezo circuler ya osala ni azo recopier kaka. Donc vraiment comment ko sala ba note malamu. Classe ici la kate esili. Moto ake na ye. Alobi na yebi mutu moko Tarlanda kayo tango obeta masolo ba politicien akomi penza donc na nini ya nini o ya Tshisekedi akomi penza na poste to solo la kane donc aza mi menga mona yebi ke bazwa ba stylo magique wana intelligence bazana ngwana eza intelligence normale tes intelligence ba pesa ko pesa ndela zo pesa skuli solo ya ndeko na ngai mwana papa kolutu na ngai papa leki na ngai makambo ekomela na vie la championne ndeko na ngai aye ko sala l'hôpital ya munene moko kuna na kasi na biso kuna na Kinshasa. Donc vraiment azwa ki poste parce que bato wana soki bayeba ko pesa yo okozala penza donc okoma okozala distinguer na baninga. Donc ndeko penda comment ko se retrouver na façon moko na likanicité et ya ko kuma na période moko boye ba comment ko senga ye ba sacrifice ba comment ko senga ye ba sacrifice wana ngai na ndeko na ngai to tangi nene université la championne na nzela téléphone da solo bakete ekomeli ngando ngo pourquoi parce que ne bandele zalaki ndengo wana te ne bandele bango bayaki koluka biso ba perception intelligence na nzela ya stylo magique on n'a pas besoin de faire quoi de travailler et tout nde tokendaki tango classe sili tokeshi komona bango basela ke bakokai kosala biso yo moko okomi demande emploi na yo okiotike la bango soki basala ki na nini ndeko na ya mobala yeba kite aletanga ki apesi donc babenga ki sans problème bapesa ki musala asali une année deuxième année nde ba yesu ko sala nini ko bengisa ye na ko bengisa wana sala nini apesa mama na bango donc baboti me basenga ki na mama na bango et puis mama leki donc moi si papa leki na bango abondela ka makasi abondela makasi ateka na zanda munene wana ateka donc soka silisi kaka donc abondela na esika moko na limete wana bilombo l'église na liberté wana abondela kapenza makasi donc mwasi ya moto mwasi ya mabondeli et comme linde ko mobali ndongo ndalo bikete mon cher nazo bonga mana sala ni na futa biye na nga pona kima ta ko kima po awa bakomi ko lukisa nga na ndenge nyoso na kima na yata na nini na fait décide lokolo bikuna soki mutazana edu azana moi intelligence na ye nazana ba nini na nga na ozana facilité ko sala nini ya kozwa musala kuna donc ye azo kima Kinshasa en tant que médecin pourquoi parce que makamba komi ko senga e atangi na stylo magique azui musala secte wana nde pesi musala une année deuxième année bakomi ko senga e sacrifice humain mais ne bandele zalaki innocent ba pesi bango ka stylo batangi ba classe na bango bambula penze zalaki ba moite bambula ba senge lokote tango classe sili akei ye moka sali nini o demande en plan na ya komi ba CV makamyo sonde zalaka o la kende ko kotisa mbala moko apesi no na secte wana et pemie pa na bangala ye ko récupérer tanga kotisa ngo na hôpital ya munene no quand je dis hôpital ya munene ya Kinshasa donc ezami balemisa tuté soki totie clinique totie mama yemo donc eza entre ba hôpital wana donc ye ande ko sala tant que médecin donc abanda ko se retrouver tanga moni mutungisi basengi moboti nini mama na bango abondela makasi c'est sûr pas mekaki lolenge ndeko mobali apesa comme apesi explication c'est sûr pas mekaki tanga meki kokoka mama na bango te mwasa na autrement exact ya kanisa ke soka kimi Kinshasa ake na Afrique du Sud nde makambo ane ko sila ndeko aya na Afrique du Sud lokazaki na mwa bambongo na ye anuwaki pe mwa ndako pona kozela nini abanda musala donc sika ndeko na ye amande ko sala akende ko lakisa ye ba recommander na hôpital mususu na hôpital esika ndeko na sala na Afrique du Sud mais ba recommander na hôpital mususu abanda net moi stagiaire donc banda ko promettre ye musala dikuka ka boye ndeko na mobali apika crise tango ba bengi akei kokuta ndeko na mobali apike crise akei kokuta ndeko na mobali na hôpital ndeko mbala ko koloba mais malobezo bimate azokoka kolo mais malobezo bimate atunye juste nini eloko nini ezali eloko nini komelwa yebisi ndeko na mbala bikete bato wana balandinga ti awa la championne tango ndeko nanga yebisi nga ke bato wana balandinga ti awa j'ai compris que za bato ya secte ba pesaka bango stylo magique bango nde basale nini balandi ti na mboka Afrique du Sud na landa kayo na ko pesa lisolo po ndeko nanga ya mobali isa kufa
batindika nzoto na Kinshasa akenda. Yango na ndenga koloba kaka nde toza koloba. Bato oyo bata ba secte ba ya kokosa mingi surtout ba africain. Bango mo baza bata ba secte bazo vivre tina ba santa. Mais abiso ba ya kokosa bato. Mwana nzambe kokosa na te. Kokosa na te. Kokosa na liboma te. Papa na biso oyo bapesaka stylo magique na université depuis Kinshasa atangi médecine asilisi abimi docteur asali na bopito ya minene na Kinshasa une année 2 ans tant bakomi ko senga ye maman aboti moya pesi ezate se sira zalaki maman ande ko bondela makasi ndende kombala bikete lokwa mutungise leki ya makasi mingi na Kinshasa na sala nini na kima lokola zali na contact na cousin na ye po batanga esika moko tango ba stylo magique aneza ko ya ye pazalaka me ya kotaka te amonaka amona ndanga ko banda te alobi kete ye makoki eza penza te azotanga me asalaka pona ko bunda na classe donc aza vraiment na temps ya kosala ko bandela ba classe te et puis batanga kotanga tanga te donc azotia mutu donc achaki mutu tango bakomi kotungisa pesa mama mwa ko pesa mama eza talobi ke ngana sa nini na kima akima afuti pe biyake na Afrique du Sud afandi pe akomi pe kosala mwa stage na après pesa ye musala bandeko apika crise a se retrouver dans l'hôpital ndeko na mobala ya kotala ye a força penza pona koloba kete batwana balandinga ti awa batwana batanini batwa secte balani ndeko mbali tina Afrique du Sud na moyo tozoloba tonton wana akufa ebembela ezonga Kinshasa baninga oyo babundaka abila champion na yebi bazala ko nombre de 5 bazoka ba stylo magique wana mususu na moya lelo azali. Mais les deux restes wana eza porté disparu na yeba rapenda ba suite na bangote moko pe azali mais appela na epete soki ndeni mais azali a vivre na normal ti lelo na mboka Kinshasa yango nga na ekoloba la champion na mokili oyo bato abanga lisute qui se komi lokwa lipa na nguba je te dis ma sœur que bango nde ba ya koluka biso na université pour na kopesa biso mayele extraordinaire. Tu n'as pas besoin de faire quoi? D'étudier. Il s'agit juste de te concentrer au monde. Ba réponse union surtout. Par rapport ne lisolo na yo ki mobile azos kota na mie juste après concentration. Biso pe bayaka ko sala nini? Ko pesa biso bic magique. Ozala besoin ko tanga te, okozwa na bentero nyonso siso ke ka ko se concentrer au monde réponse et ko yela yo na mutu yo ko sala nini ko recopier yango. Ndeko nanga akufa. Aya kokufa en Afrique du Sud. Malgré kima ki bango na Kinshasa kuna pourquoi parce que mutungisi apesa mama. La championne banda ki kaka lokola netilisa. Bango mo baye koluka. Bapesi kaka stylo magique. Stylo magique wana bango batangi classe. La championne batangi classe. Ezaki lolé lobité. Batangi classe. Ata ba 4 ans sans dérangement. Batangi classe na bango bien donc penda bande ko travailler au monde qui était première session. Bango bande ko le kato deuxième. Yambala liboso ka pan esili biso nde to ande ko bunda mais nzambe na ngolu na mawana ye ngayo nazali na bota bana papa leki na biso aperda mwana na ye atangisi mwana malgré bande ko futa bambongo nyonso tute me babundi mwana komesika akomaki wana akiko bakisa kisa stylo magique po asala nini aepate azana beza kotanga te mayele koma ebele ya koleka lelo toza kolobe koma tanga pesa mama banga kokai te ndeko na biso ya mobali akota na se mabele. Lango ya la champagne à l'ubaka. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pour pas donc quel chagrin. Moni li pamboli anzambe. Orofanda kimia. Oye wuta kabisika bisika. Eza juste question ya quand. Eza question ya tango. Tango bakubando ya kosala nini kotungisa yo. Ndeko mobala bi la championne. Ceux qui bateau yo bako landa histoire. Ba yebi bako confirmer makambo na oyebi so. Bato ba secte ba kome ko ya na université. Pona ko ya ko sala nini ko lakisa bola mwa secte na bango. Makila te loko moko te nini te. Condition pété. Neto ya stylo magique ezalaki. Ba pesi bino ka stylo. Donc ezo servir yo olo tanga te. Yango ndezo pesi ba réponse ozo koma. Oza kuna besoin de ko le Canada mbala moko première session yo silani déjà esili. Mais ndeko nanga ya ko kufa après combien des années? Yango pona ko loba mokilo kando lobi mama eza ya ko beba. Ngai moko na Kinshasa. Mon loka ba témoin de Jéhovah batambola rande bato ba secte bande ko ya ko luka bat na université.
comment trouver l'emploi direct après l'université. Bazoya kotika ba papier na bango ndenge ya ko contacter bango comme ça ebele. Ba jeune ebele. Ba kota ki na nzela wana. Juste ka ke souci tanga zo silisa droit zo sisa musala na ye, a aussi cette na ye azwa malama musala. Ba secteur na bande ko ya ko contacter ba to l'université. Yango na lobby. Ozwi stylo. Faut que yeba kango na mokili oyo. Même pour na kokoma mona na nzambe, tu dois accepter Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ce qui yon no sala démarche wana te, cela veut dire osaka mona nzambe te mozekela mwa nzambe. Tu dois faire ces confessions là. Que moi et tel Jésus, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et le qu'on fait les alratés. Il a fait les alratés. Pour ton salut, Dieu a fait quoi? Avait donné son fils unique. Pour ngana yotobika. Tu crois que le sokoki na ya ko beta masolo. Pour ils ala lokwa etumbo la kasi ba beti lisola ba kisi mikola nyo sote ozala ka la championna. Ngana yebi marabu moko awa. Ngana yebi donc ba tu ba ko beta lisolo lobi nango Chicago jouer yango zwaka nini oyo obanga kate. Ezakana lisolo msusu oyo ki probi ke te mokiliza na maka. Stylo magique. Et on peut intelligence. Ndende kona biso papa o wana kendaki kokota na ndaka mwasi na concentration. Ndeko papi na Afrique du Sud la bi ndeko na ebisaki tango ba osala intego bazo koma biso ka se concentrer au mona réponse. Ezo lekele neti bazo rebobina ngo boye na mutu. Ya zo sala ni azo koma kaka. Tambo na mokilo mona makao. Tambo na mokilo kota mayamba. Stylo magique. Ndeko mobali azwaka stylo magique akufa. Mosusu azosala na Kabila. Pardon, mosusu azosala na Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Donc pona koloba ke biso ezalaka passe. Ozana mayele na yo tangi classe na première tina université. Même sous première année, deuxième année, batona bayaka souvent même sous train na 2 ans pour 6 classe ndo moni bakomi ko ya ko proposer bino. Banda kalawana, ostanga classe ozana stylo magique te. Tango tikali na ba quelques années pour 6 université na yo ndo yo kondima stylo magique. Lelo ndeko na bisa mobali akota na sama bele ya ndeko na ye alinga pesa témoignage à partir Afrique du Sud qui est comme la biso na famille. Ndeko na bisa mobali akota mabele likola bisimba simba stylo magique. Paye ko senga ye maman après des années. C'est si rameka ko pesa mama ko kakite nde salini abike te na kima po a motungisi abosa ni kendo ki po aloka za na besoin visa te ni po mata avion azaka na ngote azaka na besoin na ngote ba komeleti na Afrique du Sud ba sala nini ba pesa ina nini o crise apike crise ko loba e ko mie kilo me abunda ki po na yisa ndeko neke batwana ba komi balandinga ti awa mutakufa njoto makasi ka crise oh arrêt cardiaque pan accueilli lokwa ye mo apesi mama la ngeza te yende siko ba yeko sanya ba yeko servir ba juer na makasi na nko yango tutamba na kubanga nzambe lipambo lya nzambe ezaka na kimia lipambo lya nzambe ezaka na kimia ça sert à quoi aux oignons sur mon kilo nkola suka molimo nekende na suka vraiment la lingi bino ya trop aimer partager les solos surtout dans la découverte qui chasse au bic à l'université partager les solos bien betele les solos que stylo magique et ça na ba université za kotambola basa l'attention to kutani mbala sima mbote mingi na ba oyangai ciao ciao.